Je vais pas en la 4. Non. Je vais pas en la 4. Nani? Nous avons remplacé Dingo la 4. Oh. Et nous avons la première combat pendant l'hippodrome, moi déjà Kofi. Et nous avons remplacé Dingo la 4. Malgré ça, ça va être oh. Comment ils ont les pommes d'or remplacé Dingo la 4. Après ils ont tiré des trophées, tiré des médailles. Mais pourquoi qu'on bime ça les biso batulette comment bime ça bani là pour la mouche maman batu à paiement na maman na éviter botika maman mi à paiement na kinaza maman mo ba boti la biso catcher boti la biso musicien. Nous avons fallait bêta non à 1 million, 2 millions. Après clip yo bêta 1 million. Comment clip bêta 1 million mais nous avons ezana nous nasé. Il y a ma soja mamalou. Tout le monde fait ça la moins fort moi ça musicien, artiste musicien, ça collègue nanga. Mingi na pesa y conseil. Collègue nanga ba star parce que fallait ça vedette. Faire ça là un peu azo moi temps. Azana ba beoni. Ana ba tablette na ba montaro yemo wudu ama kasta remonter photo. A vu photo na ya comme date à monter comme yemo comme ça ya fiche wala. Oh, mais yemo comme ça on a iPhone 15 wala. Oh, yemo a monter pou après qu'on a réseaux sociaux. Donc on est hippodrome et ali festival. Et ça ba invité Kofi à peine dans na zota $1. C'est oyo. Lelo na monde automo la drapeau ya mboka eza fali. Mais pourquoi boya ka TV so botengi komba fali te? Loko bota la mati. Toi en 2025. Bon ça no be émission na bino, bon wana komba fali. Bo cha côté. Bon ça la émission normale. Total so bota la. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne AMJ Télévision, Mami Wanze, surtout dans cette émission d'analyse qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga. Merci. Mingi na bino nyonso, on a confiance au boss, ça a été coupé sa biso. Na kati ya AMJ Télévision, awa ndenge boza ko s'abonner, ndenge boza ko liker vraiment, tous ala toujours en famille et que ça l'a très bien. Je dirais merci comme ça à la première dame de Orléans qui est Maman Mami Wanza, hein, donc notre patronne. Moto azalaka na souci ya makasi na kati ya chaîne oyo, c'est Maman Mami Wanza et pourquoi pas à papa Misha et puis na confiance, na motivation oyo Maman Mami ozalaka dango à travers mosala na biso na kati ya chaîne ya AMJ Télévision. Voilà, fidèles amis internautes, aujourd'hui on doit un peu parler de toutes les actualités. Mais mingi to koti na kati ya ndako ya Fally Ipupa DiCaprio, la merveille heure Mara. Donc na makambo nyonso ezali ko salama o Fally aza ko sala Fally akole matin to solo la matanga ya pasekos ndenge bato mususu bazali ko roba ke Fally aza ko organiser matanga parce que yende mutu aza à l'auteur, yende mutu abomi pasekos. Est-ce que c'est vrai? On doit parler avec l'un des pouleurs de Fally Ipupa qui est la Médor Otozanaye Nakati à plateau et puis aussi maintenant hippodrome de Vessiel Toyeba. Est-ce que réellement ils ont concert il y a Kofi Olomide et Zanango Festival. Voilà, je dirais merci comme ça à cette beau cadre heureux, mais je dis merci à Maître Lia, hein, donc balobi Maître Moroya chinois, bien. Et tous à la main d'or pour monopoliser parole. Bonjour la main d'or. Ouais, bonjour Naïm. Bonne santé, bonne mancam. Santé pepele. Voilà. Pepele la pesi ba warrior. Ba warrior balingaka Ipupa la main d'or Souda. La bouche autorisée de tous les warriors à Mokili Mobimba, il y a Moni Mobimba, et le Bélé a fallu pour être victime. Il y a la piste pour motiver, s'abonner, vous partager. Parce que bon, ce monument va sentir à l'aise. Ce monument va sentir à l'aise, il faut par la main d'or à défendre toujours papa. Parce que là, il n'a pas touché le logo. Le logo n'a pas fallu pour papa. Et tant que le logo n'a pas
eza fali aza na makambo minene azosala eke ezosala pasi ezosenga nga na ya bawario balobi la main d'œuvre fali oya koexplike bato parce que bato mosusu bakomomisa biso bakoko toyebi te to bakoko banani bato mosusu bakomi koloba n'importe quoi ça veut dire que napesi merci na bato to balinganga et beau retour au pays et le mécène de tous les mécènes l'unique de tous les niques abanda aza akozala kaka ti mokolo nzambe akobenga ye mais tellement nzambe abengi ye te nzambe azaka toujours na ye azobatisa ye so makambo minene lui il s'appelle le véritable le code mondial le futur ministre Yaouli Moucheni mon papa je t'aime beaucoup avec fondation Moucheni et qu'elle est toujours liboso apesi Guy Basket double continent na PC Mbote et la bosse américaine Chamala ya ba américain Chamala sponsor officiel et grand frère propre ye wala ba benga ya junior soza besoin te ka lupangu na yo eza 1 million à 2 millions luka fena nga junior na RM wana omona ye ndenge zala et la PC madame ya mama na biso moi sa pembe mutema ya américain Chamala na palais ya PC Mbote trop mais ba tutu balinga nga et na pesi ba mboti surtout ba warrior les boss au RM tozala toujours na voilà merci beaucoup la main d'or tozaka wana au fil d'actualité Fally Ipupa tomoni après ko beta concert moko boy quelque part je crois bino ba warrior le stade oui le bisi ba tubele oui le bisi ba tubele ba sali ba salange ba tubele ba sali ba émission ba tubele ba sali ba polémique na bango et yango mona ngana ba 2025 eza 2025 il y a bénédiction mais c'est quoi l'air le que bato belé basali ba challenge basali bani Fally Ipupa lo barara mon konza ba plein chose quoi sali faillite bino bolinga bato ba ya ba toucher Fally te mais bino ndé il faut pas toucher peut-être faire rigola biso to sala omoni soki na bane mission na tanga kombo na ye ni ubana tanga kombo na ye non parce que to yebi que bitumba oyo wana ya ba warrior na ba gaulois je crois soko ye côté ya ba gaulois général waza ko kumba ba gaulois c'est faire rigola so ye pas ya ba warrior c'est Fally Ipupa ndaza général Fally Ipupa la conquérate bana musique kongi bana tilelo c'est vrai la conquérate nandeni botsaka Fally conquérant ya faire été conquérant Fally za na faire été alors là Fally za na Italie faire na boum c'est le mbao olobi faire na boum c'est le mbao Fally aza wapi Italie parce que tout est bien solo la pembe batu ba kolanda nalinga to kende boy pour to mata to matili faire na boum c'est le mbao les conquérants ya faire ezala na ngo Fally te OK faire na ba conquérant na eza ba Inos bi eza ba Fabulgaz eza ba de hôtel na bi to so na bien yo hôtel a faire rigola poser la question ça veut dire que conquérant ya Fally c'est ne pas faire ah bon Fally azali numéro 1 il est le guide parce que pour la conquérant Fally faut aux ananda qu'on fait en sincère pour la conquérant ya Fally faut aux ananda 12 qui platine papa fidèle tout basala banda kwa ba sincérité toujours na opportunité na question donc il solo là mais ce qu'on le bipé pour la simon moi nini boy faut to zone ça conquérant Fally faut aux ananda disque d'or faut aux ananda disque platine le lo Fally pour bangana ebisa ki bino maître Gims Saroya parce que maître Gims aloba yango Fally il est génie lelo maître Gims akoti studio Emilka ayembeli Fally wana eza ba bilo mo ba benga toujours solo la soki ba intelligence artificielle bino toujours solo la maître Gims akoti studio ayembeli eza intelligence artificielle c'est maître Gims ayembeli Fally Ipupa Touré Fally après expliquer Fally que Fally il est le guide il est le numéro 1 le maire et le génie et bah il mélange ferret banda Congo ezala Congo ba mise ba ya biso dans respect pour la vie respect pour la confiance le ba le roi de la forêt ba JB piana ba ki kesera mena ba fiana tout ba sana musique na bango fena nga ita ba tout ba sana musique na bango ba yi ba sa yi ba succès na bango ba bisa pe ba grand album mais bango ba ndima ba concurrent bino ko ndima ba concurrent na bango mais lelo na musique mutu azongisa musique na poto aka mutu moko Fally soki ezalaki Fally te mutu yango azongisa yango azati c'est tout bien solo la musique na poto o musique esala 10 ans so 15 betara te c'est Fally okobetela ye maboko te mutu azwi disque platine banda musique ya Congo banda musique ya Congo ti lelo yaka Fally c'est tout bien
Moutaza disque d'or. Et à Fali. Mais concert à Fali, ou en anglais, ça n'a pas de problème. Moi, où tu bêta. Après quand on bêta concert, en autre monde, dans quelques jours, fallait accueillir que ça la veille mortuelle. Mais concert. Oh, il y a des collaborations passées cause. Tu évites, bah, tu n'es pas au bas. Aller sans musique. Il fallait aller sans musique. Fallait jamais bisa mbongo na louer salle mauvais stade mbongo boue acteur ba instrument beti na mbongo na yete producteur aya rapé Chico a na stade ba signer ba papier ma mutu fallait y aille beti mais salo ba to beta ra concert ba fanatique ba oyemba ba warrior ba oyemba miko to tchebo ba mede joyem mede pardon boga mawa mama on dit moyemba lelo na TikTok so to koti lelo bana salage bana sulega uka doko dilazu edi badiata ozolo nanga ça veut dire on a salage ya pamba on salage wani eno rythme na mabanga mais ba rotongo pe na matanga ba baomolela ndeko na bango ndeko lo madae to tira rythme na mabanga tomolela pe ndeko na biso abo tomolela ye aya Christian tomolela ye na rythme wana suleka uka moyebi ke oyebi ke ale swag pizza press na pesi moti merci oyebi pe na pesi vina ma Kovo Star il na pesi moti oyebi ke batu baza ko juger Fally Ipupa par rapport nanu ya matanga ya passe cos to kota wana parce que tout le monde et moi place au Fally asalisaki veille mortuelle et ya matanga ya passe cos tout le monde peut ba ine o bazala na ye na quartier la tête baninga na ye ba yembaki pour na rendre ba hommage mais ba tous les lots baza ko juger zelate batu baza ko juger salwana on dirait Fally à dénigrer pas ses causes parce que ça ça permet pas na niveau Fally azaleli azwa salle moko ya mukie bongo et puis batu bazalaka mukie bongo aussi longtemps Fally ye moko pas aller na kati ya salle et le monde a wolo bala bino mutu nyo sortir aza obligé ya oyara na salle wana ibo ya mukie pe bongo yango Fally atiaki yango ka nyo sortir aza moi oyara pe salle wana makambo basali wana eza mpe teke Fally mutu aluwango eza mpe teke Fally mutu alobi bazwa sali wana te apres esali na poto c'est cher même ata sali wana toyokokute bato bapesaki lara nango ata mutu abeti concert mpe la salle moko ya moke il faut kolobaka ezalaka cher veille mortuelle ok merci napesi na président vie de loin le comédien le aigle parce que yaza aigle ya ba comédie numéro yaza numéro 1 ya ba comédie tout ya Congo ya solo et na pesi moto apena pesi pena vena ngai la di sobe ko bazala yiwana basekisi Fally Ipupa seki tomona ba artiste et musicien mbele po pena bazala yiwana makamu nyonso totyaka Fally te parce que moni biso toyaka émission bato ebele bamonaka on ya vie mon frère papa lelo ve na biso mpasi kosa asala ebele na misika ya Congo nana yeda ye nana mema ye poto Koffi Olomide amema ye bapoto asala ye bamakambo ebele Fally akoma osalela makambo ya baange mulandela trop d'avance ntango bavi bane kobetela baorkestre wana bamema baopoto mais ntango baza so na baorkestre anzi bavi bavande na bapali nana yeda ye bango toki na ndenge normal nana yede bango ke bavepi bakende lelo ve pasi kosa kundami na honneur mais bopoto yango bamemaki ye pasi kos aprometteur mwasi na ye il faut nasalela o boyeboyeboye parce que nga akende osala émission moko na lopangu na ye kuna mwasi alobi mobali na ye aprometaki nde na ke boye vraiment mwasi na ngai il faut na rendre yo mpe esengo parce que ozwaki ta ovanda na ngai na pasi bopoto yango bamemaka mutu mpo mutu azonga koli azonga ebembe omoni yango bato bakomolobela Fally ondire Fally aza te mpo nga mona senga Fally alianga ti lelo alianga te so Fally azali na kisi alia banda olianga mais tempe ezati na tuni ti osengaka balia jour yango le bakolia yo nalobi na yo soki Fally azalaki na kisi nga moku nasenga ye nga obike nga nasali 15 o risque vie zela nga bana nolobela Fally na 2010 ti leo to na 2025 ça fait 15 ans nga aza pena petit ya Fally ya kati 15 ans
banda kolobela Fally na 2010 pe nanga Alain Nzambe na pese mote wana ana parler na ma campagne na seliki ataya to bina olala kuna ti lelo na lo ba Fally ngo so azana kisi abani na rolia no ba petio no ba umel night ponga 15 ans eze belet Fally ngo bana no rolia biso ba le swag abana rolia ba poko dilasu okopani abana rolia ba petit Fally abana rolia ba père aleka ba malka abana rolia koko ba wario abana rolia no kisi njora abana na biso moko so Fally ngo azana na bino boza bino batuka bolo baka yango ya saka la bato ba pese ba musicien bana yo est étoile na ngana parce que c'est kokani ngana étoile brûla parce que ngana étoile light muta zo ba vie ya bato sa nzambe to ya kokota te ka Fally te ba mise belé ba ngona ba uti ko kufela bolobeli mamu na ba ote kwani pourquoi ezaka ka mutu mora soki fe akanga mena Fally obe Fally idaki ya kufi bozwango bolati Fally et bon ba oyo kutu a uti ko kufela petit ma uti ko kufela art ba uti ko art mwana mwa uti ko kufela TikTok ba uti ko kumna na libulu sasa libulu ebanite na cercle mon cher ah wana olobela petro azaki okanga na inosa ko bo selo be mission te ah mais faut que une mission mais moi on a ça on raté aussi moi on a ça on raté le goal ya ba pas si aussi à ça les belé et moni épée manakimia OK to lela qui balele qui donc peut famille à pas si cause bazai baloba qui na Fally il fallait qu'on la bango passe mais bembero yawa to ezokunda makuna mais na lobe be mec babi babek il fallait qu'on la bango passe aussi a okunda ve cause kimia famille aux la pepele to ya raté na TV to la taka Fally to le baka Fally te yango na comprendre le mot que na musique ya Congo soki komba Fally ezate musique ya Congo za okufa ah et bon vieux Kofi bon vieux Kofi bon faire rigola mais toya pela tango ya mission na ba ya ba sincère ko parce que bon yo tango lo ba malambo sincère malambo sincère yo comparer parler à mot fleuri ya Kofi na parler ya sincère obige moso to mi peut parler a pe ko mama kasi bato kanso lo cha o cha papi mais eza loko pe esenga ubana abana moi mais na ko pe ya sincère non pe Fally abano vendre la mota eza parler na biso ya ndako na biso eza palette eza résidence ya palais avant comparer mutu mona Fally na banda Congo ezala Congo na mission moko tatonga ndako ta sincère azate bon avant non wana autre débat bano na sincère après to bani ba débat voilà to zaka na makambo wana mais toujours Fally to tient non pembe alors étant Wario en tant que petit à Fally faire rigola ou tobimisa clip ya Mobondo featuring wa Salina ndeko na biso wana vous avez jugé ça comment et puis au Monique sali ndeko na biso moi za kaka na ba pays na biso moko ya Afrique ya libanda je crois Hollandais yango s'il faut parler de cette non parce que aux amours il y a internet Hollandais là à chaque temps internet réseaux sociaux comment on a yango na comment on a yango mais na oye maintenant c'est 10 ans à 0 mais la clip ana na 1,5 na bien clip ebimika lelo mba moko lobi 1,500,000 botanga ba 1 million te to mona ngo te ezali na kokola kiso pe yango 1,500,000 quelques mille vues parce que soki tango ba clip 1 million mais nzembo siko c'est 1 million de mais kasi clip yango wana eza accompagné na nzembo et accompagné na tunu clip obi 1 million bongo nzembo yango mo 5 comme levé te nzembo eza na audio nango eza na ba so ya nzembo ne fallait beta no ata ba 1 million ba 2 millions après clip yo beta ba 1 million comment clip beta 1 million mais nzembo eza nanu na se ya masoja mama lukuto moni frère ça na moi fort moi za musicien artiste musicien za collègue nanga mingi na pesa e azanani collègue nanga ba star parce que fallait ça vedette faire asala un peu azo moi temps ya rozala na ba conseiller mais Mobondo ça va Mobondo ça va sur 10 ans à 0 na clip sur 1 ans sur 10 ans à 1 parce que faire en avoir bien à imbara bien mais le problème c'est quoi azwa asenga no ba pena et pardon elo wana esukisa bilo mutema
pardon et ce qui s'appelle le mutema andi mafali que fala za guide nae kasi ce qui s'appelle le mutema c'est moment yo mtozo mbango mais c'est moi ça c'est la autre barre oh parce que bien la tambola papa boni e moto ya to vanda vraiment o ba DJ ne ba beta ai na vanda na uti parler na ye na vena na RM non changer ba chomo na vena ba vena nga patron nga ba américain chamala na vena ba vena nga ba junior et moso ici na zoki pana so ko tuni pe bango so ko tuni ba américain chamala o lobi ba yo kaka mobondo te mobondo clip wana pendengo wana babi ezo swafali bino bokanga makana eloko ya bato bokanga makana eloko ya moto ya mabele elisi wa eloko ya mabele elisi nzambo kotobimisi so mobondo wana eleki eloko wana eleki eloko ya suleka uka non namona na tiktok to na tiktok sikoti peut-être bakokata osuto bandi omonaka eza te tika moni faire un mission bosala effort bino bajournaliste ya koteyaka fere ke omoni avokota studio avoyema nzembo moko boye zwa maloba bien zwa stratégie bien sala mwa mina bien ozolonanga lelo na congo tobeta musique album formi 7 yango oti donc tobimisi elo te moke faire ozonga bastudio faire ozonga bastudio banda album formi 7 yango ozongaka bastudio tozongisa studio lelo Michael Jackson atikela biso pile toaki na eloko mosusu eloko moyo banda nini oyo yai yango nde kangaki na bagénérique na monde mais DC7 nde ekolongola yango bozala bacongolais bajournaliste na bachronique foati bozala na esengo boza na artiste oyo lelo na monde aotombola drapeau ya mboka eza fali mais pourquoi boyaka TV so botengi komba fali te loko botalama te toana 2025 bosala no bémission na bino bolongwa na komba fali botya kote bono sala émission normale totala so botalama te nga leka émission akotanga komba fere te na otanga komba fere parce que moto tuje komba fere na makambo fere il faut comparer fere moni banzembo oyo oloba na ngai na ya banzembo fabrikasa babilo bauti obimisaka eyokani kaka na bacommune na bango na batelefone na bango epo bacollègue na bango na bandeko na bango bangana batiktok moins 2 personnes 3 personnes eloko so eza na succès ekangaka d'abord Congo avec elibanda fale ekanga no RDC elo ekangi no RDC te bomatisi yango eze moto asala tiktok mpena akozala mama na kanda voilà tozala lisuka wana ozala na mama na kanda toye nanu Koffi Olomide hippodrome de Vincennes Koffi atie date enfin parce que bino bolobaka Koffi Olomide aza boye Koffi Olomide abimiseli biso date ya hippodrome de Vincennes Shadat kisi njoko luka makambwa venjora apesa bato devoir apesa bafere devoir apesa bakofi devoir apesa bamise tout ba devoir batya date mais so olingi otya date mais date yango kotya ezala ya concert na yo mais eza concert ya Koffi Olomide biso festival o nini hippodrome eza festival eza concert ya kovera moteur vera malika ne frère alika kodiemela fali vera mope na age na ya komi nango oyeka kodiemela po kosa ba odiemela la fali odiemela fali ozo kosa ba congolais hippodrome eza concert na yo c'est faux archi faux hippodrome ezali festival eza nino ba organiser yango à chaque année bainvitaka bato ye aza etaka invité azwi mpe ebongo invité ye moko asali affiche asali bamakambo nyonso ve moko aza na bapeti na ye bazala na bamontere bawana ve moko na mo frere aza na babengoni aa
tablette na bamonta ye mongudu amakasi na remonte photo azwi photo na ye akomi date amonte akomi ye moko moto asali ya fiche wana mais ye moko ye moko moto asali wana iPhone 15 wana ye moko amonte pububu aboki na réseaux sociaux nzoko ne hippodrome ezali festival eza bainvité kofi ape nde aza nazwa ata $1 ti so baza na tembe nabengi bango baporte parole nde bayela biso elingi olobali na émission bayela biso contrat so hippodrome ya concert na bango babi hippodrome concert na bango contrat na caché bazwi combien bon il faut bayebisa bino caché boloba po biso caché na biso batoso bayebi yango ya $100,000 biso caché na biso bato bayebi yango 100,000 balles bino boloba nde po aboyemba mutu 100,000 oyemba concert pe concert 150,000 100,000 200,000 pe totala kala neye totala mpe baespace so espace wana eza ba 80,000 place wana ekomi wana ba 650,000 mais makambo ebima mingi ndeka toza na dossier ya virambo hippodrome wana eza festival kasi te babengaka bafanati ya quartier adera bane balatiniste so balati ya mama eza quartier la te latiniste yango ezaka quartier la te ya kofi kasi balatiniste bafanati ya kofi boyebaka te bongo wana balatiniste badiva basala effort baza kuna ya koyebisa ve atika misike avanda na mare na biso basala na bango bolingo na bango libala na bango na dossier kaka na dossier ya verambo tomoni babilo mosusu ebimi nde edingo akufi boye que edingo epremiere kisi azwa moto apesa yango mpe asona mamani malgré tokoloba yango edingo alobi que kisi ya liboso azwa na kati moto apesa ye mamami mpe moto abandaki kosimba kofi olombi est ce que edingo akufi alobi so ndenge non kati bavideo na ye asala baémission asala ekomi obima ezongi ve pa ozongela kati nani ve mopao azongela kati nani moto akaremplace edingo na kati ye nde eza na première combat mpena na hippodrome wana eza kofi te moto aremplace edingo na kati bana kinshasa boyebake bakomba ezongele mpo moto aremplace edingo na kati après edingo atikeli batrophée atikeli bamédaille mais pourquoi kobimisa ndeti biso bato le tokoma obimisa banini wana kolamusha eloko moko mama bato apema na ye na kimia nayebi te botika mama mi apema na kimia aza mama moko abotela biso kachere abotela biso mpe musicien botika mama mi apema na kimia buzoka bozobana bolandango te apesa bato balanda babozobana te mama mi aza nini azalaki ni chanteuse nini azali mama oyo aboti mutu aboti bana ebele biloko mama kufi na ebokota wana babiloko moko kaka bato bakreya babesi na bango mais bato bayebaka ke ve na biso rambo kala mingi te awa moto aremplace ve edingo ye moto azoseka komba ya liboso obunda na liboso azobunda na hippodrome etake na festival eza festival bazoyemba mpe kati ezosalama mpe wana mama donc vie rambo mpela tomoni mpe leloko oyo edingo abanda tala ve wana aza mama na kachere j'ai au moins abeta mine na hippodrome. Voilà, nous sommes arrivés vraiment doucement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que le Warion peut retenir dans le passage dans l'équipe? Le Warion va retenir la date. Ok. Toujours c'est la date Papou. Parce que tu as des matang et paiement. Papou tu as un concert tellement belé. Et puis Papou a invité tellement belé. Et il y a qui pinoqué. eza na bamise congolais bokanga date ya lelo bamise congolais bokanga date ya lelo émission babombango yoza na bavie na baleki bakokota studio bakoyembela fali banzembo mpe bakoyaka baémission bakosengaka baeskise pesi nanga limisanga peut-être ndenge osepelaki te na baémission na banzembo mokwa bongo deja asala ya lelo mpe papu na biso papu ya bawarrior eza Félix Zoazé kwa mukwa bongo na pese mbote bisika azali et papu ya ba warrior Félix Zoazé kwa félicitation V et toujours la mota groupe ya warrior boye baki
tozozela date ezaka moko date eza moko mokolo date wana ekobima scandale ekosalama mpe bokangama mefino lelo mokolo fali akoannonce date ya Stade de France okomona na bavie na baleki bakocreye badate na bango parce que bana besoin bazela date ya Stade de France yango biso toboyi na biso siko totala mokolo date ya Stade de France ebima na minuit boyebaki bango nyonso bamisa Kinshasa bakobimisa badate. Voilà, quelques salutations na bateau parce que faute de temps, quelques salutations. Merci na Robino Mundebu, félicitations na ye et makambo sikozo sala na presse na yo yango moni Robino Mundebu mais Fabregas olukala bete na 2026 de na osenga na komba na sengi na Robino Mundebu Munix soki moyen ezali o sola na ministre sport batela biso kombanga na Fabregas na depuis na beta ba po debesila parce que ba niveau makambo ezokende koma rozwa oyiba ba mission ya ba mission oyibiye mais olengi ministère Robinho okomise chef olengi ici ministère Robinho o maître en vieux yango la senga Robinho nkena basala ka eloko mobo moi aussi là moi au kota kombanga la Fabregas. Voilà quelques salutations to subisa na tout ba nganga mbote l'esprit Cardozo l'esprit Fréchéri na PC mbote mama top na PC mbote et na PC bongo la richesse à Motako et présence ça na PC mbote et coquette na PC mbote ba promener na biso be Karim Yamado et à jouer à bien en salle à théâtre bien na PC mbote oya moni komoni na tangité c'est raza lesbienne moyena tanga mozate dès que si la bisalu et aigle ya madame ya ndenga ki comédie de yom tolera bango na peso moté oya moni nga na teng communauté c'est raza ni pédé azane pe lesbienne na boy nanga la biso tanga bato ba rafre ndi to pesi bango ba moté merci na ya wuli mosheni na pesi ga ba mota to et ba tutu ba nanga na ninga bino mingi quoi 2025 la bénédiction tout ça on a merci na yo merci na Papou Fali Poupa Sule Kauka par Zouzou c'est Kadé Balono et Alain Swad ya Balin et Kovo Star venangai et venanga Edi Gwenza na PC Moti Edi Gwenza na PC Bamote batutu balingara Poupa la média. Voilà, moi je dis merci à toutes personnes qui nous ont suivis. Merci Nabino abonné fidèle Oyo Bozalaka na biso na AMJ Télévision. Je dirais merci na équipe technique à AMJ Télévision. Je vois Sylvie Bati, je vois aussi Maître Tchétu Membe, je vois tout le personnel. Il y a AMJ Télévision. On appelle ici merci na la première dame de Orléans qui est Maman Mami Wanza. Donc merci Minginayo, merci infiniment na abonné fidèle na biso au CCT pour encourager, pour partager la vidéo na biso bozongela vraiment ndenge bozalaka na Daniti Mangala. Bye bye.